Monake, hein? Moi et l'autre, moko ezozanga, wana passe la ballon, na koye pa na bino moko po na zwa ba raison na bino. Toza d'accord? D'accord. Toza d'accord? Ok. Bon, sans plus tarder, mobile à liboso, kota tomona yo. Bonjour. Oeza pona yo. Tokoki kobanda na kombo na yo? Wa Moïse Mabika. Moïse ozali na âge nini? On a 32 ans. O salaka nini na vie? Bon, en fait, na chauffeur. Okay, na temps libre na yo, o pasaka ngo kosala makambo nini? Bon, temps libre on a trop repos, moins divertissement, bon. C'est bon. OK. Soki tolbi otangela biso ba qualité. Tant ozo yeba mwasi ozo soana mwasi ba qualité nini olinga okuta epa na ye? Bon, en fait, déjà mwasi aux anon poli et kitoko, gentil et puis taille. Ouais. OK, bon siko ba défaut. Oyo donc soki okuti kaka donc et baby. Impolitesse, ilong mabé, manque à taille. En tout cas, ouais. OK, c'est bon. Toya awa to tuna pourquoi ba si ba pasu ba ballon na bango. To koki kozwa kombo na yo na âge? Maëlys Lomalisa, j'ai 22 ans. O pasu li ballon no poani? Bon, on a passé les ballons pour Azamukie. Azape Moukousi, on a pris Azamukie et Moukousi, donc ça va pas matcher. Mukie na mukuse esali ke apasola ballon na yo mais azali bagu na yo? Bon, déjà non, hein. Ah, bagu na ngate. En tout cas, couleur vraiment non. Non. Ka wana mtesali bagu na yo te? Non. OK, merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Christiane Mobanza, j'ai 25 ans d'âge. Merci. O pasu li ballon no poani? Nalinga mibala âge à Mikete en tout cas. OK. Azali bagu na yo? Déjà non, hein. Bagu na nga vraiment te, surtout mon connaît vraiment et à forme bien te. Déjà. Et puis ceux qui à entretenir en bien te. Donc il mon a ses propres capona awa. Ouais. Mama ozongi sla le kambo ko kama kambalo abi suki munoko. En fait, aza bagu na ngati na omoni no. O binini. Na omoni ne choza yupi hein. Ne sikuluna, ne shege. En fait, aza élégante. Aza pe mwindo makais. En tout cas, non. OK, merci. Oh, chelongi Bon, we ça poani. passe les venant ballon à kamoya. Pour yo bino obu ya mobile wa ngana nzela. Hein? Obu elinga bina ndo passe la ngoni. Eh. Et le bino déjà, ils ont l'accès que oza mutumo boye. Oza rebelle en tout cas. Ah, ya non jalousie hein. Ouais. OK, merci. Toya boye. Baza jaloux na yo Moïse. Ouais ouais. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Sierra Kapinga, 25 ans. Sarah, o pasu li ballon pona ndeko Moïse pona nini? Apasoli balo parce qu'il y a le quoi les banques. Pe aza très impoli. Aza impoli, en plus il y a finga bato basete mais yem ko salté. Avant d'abord finga bato salté faut longola nanu ba biloko eza kami kanga on a mino wana voilà. Ba jaune wana parce que ko finga bato salté bon t'es quand même, c'est pas respect. Merci. Merci. Ndeko Moïse, Ouais, est-ce ouais. que ndeko Sarah azali bagu ya basi oyo basepisaka yo? Bon, en tout cas, comme on a Sarah boy, on a combat bien hein, Sarah, mais motu vraiment non. Premièrement, que sinon âge 25 ans on est à tout le monde est longité. Et puis ba chaîne na makolo azamboa ou comment bon. Déjà non. Ouais ouais. Donc Non yete. mais bon, nga pe na ko lingo te po na mo na yo oza très impoli. Oza ba jara mibali oyo ba finga ba si ba bêtise na balabala. Esimba te. Yete. OK, bon, merci. To leka awa boye. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Davina Kuba, naza na 23 ans. Davina, o pasu li ballon na yo pona ndeko Moïse pona nini? Bon, premièrement, on n'a pas soli ballon parce que Aza Moukousi.
déjà nga nalati talon mais so na kiti toza taille moko nga nalinga mobali azala un peu moulayi musclé et puis chauffeur nazala vraiment la confiance na bango te bazalaka sérieux te bazala pe la mwasi moko te mais sinon couleur de peau j'aime bien mais détail wana nde ça manque. Ok, merci. Et bon, on a Moïse Azali, genre ya basi o baseplisaka yo. Bon, déjà, taille, c'est bon, taille S. L'Hollandais complexe, hein. Pour le ça, la passe sur la ballon, c'est complexe. Pour y avoir passe sur la ballon, il bosse en matin. Tout le monde là vraiment, il y a un donc, déjà, et puis, Longi, à convaincre en matin. Ouais, donc, il était. Puis, Manza, Kanamakolo, on dirait que mon tati verni en haut. Donc, il était quoi? Bon, déjà, Elomeli na yo déjà na imité. Je pense même pas qu'on trouve moi si un critère na yo en tout cas parce que tu es très impoli. Tu es très impoli. Donc ça ne marchera pas. Je pense pas en tout cas que ozoa critère ozo luka a. Donc on l'appelle jalousie, ça le bien. Non. Ok. Moi sinon que lo jalousie na jalousie te am so se pe na ngai yo mona ra so non. ndele. So na se pe na yo na linga na loba. Te yo go boya ngata. Non, on faut changa na mulangi en fait. Ok. Toya awa, baza jaloux. Ah jaloux. Comment na yo na âge? Jenny naza 29 ans. Jenny, o pasoli ballon pour nande ko Moïse Pranin. Na pasoli parce que nalinga chauffeur te bazala no ben poli ndauti omanke bafi mosusu awa babage ebele na maboko nayebi te so eza ya nini donc taille ne mpe aza mokie ye te aza bien te. Merci. Aza baguna yo? En tout cas ani baguna ngata abaguna ngata biema na nanu. Nelobeli loko bayanke. Abaguna ngate mona biema na yo nze bilamba ngwa défi. Ezo koke malamu te. Premièrement, si na chaussure na chaussure non nzeke zo koke pe bien te. Eza gonflé le bosso. Donc chaussure ne le bosso eza gonflé. Très impoli. Donc ekoki. Oye bien on te on de la tamakilelo. C'est donc il y a pena yeti. Ketcho lokwa ba basala na station. Yeti. Ngala ti basket un nouveau modèle ba collection kilelo. OK, bon, azal kaka jaloux. Toke kaka jaloux. Comment na âge? Déborah, j'ai 26 ans. Merci Déborah. On passe le ballon pour nande ko Moïse pour anine. Nalinga mibala balok si aza lox te. Aza mais ki makasi pe mukuse donc alinga mbala mbinga olai quoi. Mais teinture na e bois noir pas mal ça va. Bon, aza pe poli. Azo manquer ba fille. Donc, là, on a boilé, le chauffeur, dans la beauté d'un chauffeur, donc on a sumba la chauffeur té, pour le chauffeur va très très impoli, bah manque à tout partout. Donc, y a on a passé les livres vraiment ballon. Ezali ndenge na bino ba chauffeur, bozar impoli, bon manque à tout respect. Bon, en tout cas, mon amutoana ndenge na ya ndenge a juger ba chauffeur pour mobile na za impoli. Azande ni boy lobel nanga na lobaka boy. Quoi yake? Mais mobile faut zapper douce mais tendre. Non, mon amutane lobel na ye. Nga lobaka. C'est élégant. Quoi yake bongo ton. Côté élégant déjà na c'est élégant. Je comprends. Et puis yo bon, wano pas mal. Utonda na yo oui. Mais nini? Exacté. En tout cas, sandal wana yango te. Ela tamaka Zara. O luki na makasi ata moyi. En tout cas, sandal wana yango te. Sandal ya Zara. Hein? Sandal wana yango te. Zara bien oté. Et puis aza âge avancé, aza fille mère. Donc nanga déjà simbate. Âge avancé fille mère 26 ans. C'est aussi âge wana eza yote. Mais ça problème comme dans aussi donc de to comme minene bo to comme mikolo bino batamikie besoin ba bébé ba réponse nanga zo choqué pourquoi et choqué ngate ils ont pas pu répondre aux questions sur question zoni lika yango pour mambolo beze yango te parce que bi sandal les a bientôt aussi te pona nga sandal ko bima nanga na ulati ngota na to le bakara azali baguna yote. En tout cas baguna ngata. OK, problème ezate to le kaboye kasi kombo na yo na âge comme on a Neftali, je 27 ans. Merci, on passe le ballon pour Anine. Premièrement, il est mal poli. Deuxièmement, taille ça me va pas. Donc, taille ça me va, mais taille c'est pelsingaté. Puis, il a mal bouche. Kawana, c'est tout. OK, merci. Et bon, on a Azali, Mutuso, Moni, quelque part, ou on attend Solanae? Bon, couleur, c'est bon.
Couleur, c'est bon. Mais tenue, non. Moni aza tenue oyo leki monene, mon emeli ata yo mozomona. Ma peka ibimi boy. En tout cas, harmonie vraiment na tenue zate. Harmonie na tenue zate comment? Parce que moto na mutaza na ndenge alingaka ai. Oui, olingi no couleur ango mais tenue fandité. D'accord, pas de problème. Tenue fandité et puis donc voilà, taille c'est bon, couleur mais tenue ndé. Donc il fandité. Mais nanzela non bien pété. Mais aza passable. Parce que au CP Singate. Merci beaucoup. Okay, merci. La jalousie. Merci. Toleka awa. Toleka awa kasi. Comment na yo na âge? Anisette, j'ai 25 ans. Anisette, au passe le ballon pour Nandeko Moïse pour Anini. Pour ne savoir quand on a été. Mama mama kasi na yo ka bien. S'appelle na été. OK. Et loko nini e pa na ye. Nyonso. Nyonso. OK. Azali bagu na yo? Donc, non. Composition illuminée, les allées, n'a vraiment ici mbatté. Donc, composition, et puis, il était Ali Boumou, et puis, Tolo, ah non. Couleur peut être ratée, hein? À couleur mon raté. Voilà. Merci. Vous avez un cela? OK. Merci. Merci beaucoup. Tozonga awa kasi. Tozonga awa. Donc, tilmano awa. Pona yo tomoni ba ballon nyoso tu ekei. Mais tongi to senga merci na ndenge oye na émission lelo so na koza micro. Ba fi boko betela e maboko s'il vous plaît. Mobali mususu kota tomona yo.